Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutani lisusu lelo tobeta masolo na député. Masolo na député ya lelo lundi 13 juillet 2020. Masolo na député par rapport ya marche ya Lamuka makambo boko vivre boko zwa mwa image ya Goma ya Tongo boko zwa image ya Lubumbashi ya Tongo boko zwa l'ambiance na Kinshasa ya Tongo. Masolo na député ya lelo bandeko nangai tokobeta lisolo ya oyo nazalaki koyebisa bino tona lobaki na bino fois passée et émission passée oyo ya cour constitutionnelle kuna toyoki lobi anera ke kolukaso na cour constitutionnelle parce que contradiction izamakasi d'un côté au démission de l'autre côté na pesa qui une opposition oyo nga na yebi ezake le président de la cour constitutionnelle atikali jamais ko démissionner. Selon ye, ba profiter d'absence na ye pour que ba bimisa document ya lokuta wana ye akovanda akokende na mandat na ye wana version na ye position na ye selon notre source akopesa akokende ti fin mandat na ye c'est-à-dire avril 2021. Mais ndenge tokolo baboy azana problème ya nzoto ekotungisa ye akendaki kuna yebisaki chef de l'état apesaki autorisation yake akende kozwa baswa. Masolo na député. Masolo na député bandeko nanga tokopesa bino compte rendu to yebisaki bino ke hier c'était une journée trop chargée pour nous dans le sens que pas seulement que nous avons procédé à la remise ya biloko d'abord awa na pona batu ya Changu Moamba na batu ya Funa nde ya liboso to salaki les personnes vulnérables pour ne pas parler ne fût-ce que de personnes avec handicap. Na simanango nde toke kozwa bandeko ya kuna tozwaki certainement bandeko musu afuna bandeko Selembao bandeko Monga Fula bandeko Ngaliema toke pe ko kabola na bango. Qu'est-ce que nous avons remis na opération apesa moninga sourire grâce ya ba effort na bino bandeko nangai, grâce ya ba o bazana mutema ya bolingo, grâce na bino to remettre ba machine à coudre, to remettre banzungu, to remettre ba maputa, to remettre ba enveloppe, to remettre ba chaise roulante, te remettre ba béquille. Nyon surtout wana bandeko nanga, je dis toujours c'est le cœur qui donne et non la main. Kopesa eza kozala nango kakate, eza mutema ya kopesa ndemto epesaka. Nalobaka si je commence toutes mes émissions na makamboyo, bandeko nanga eza pambate. Parce que nyon surtout ko sala lelo marche, bozo zela image ya marche, toko tiela bino. Nini eleki oui. Nyonso wana tozo ko réclamer nini pour que mutu azala malamu. Toute démarche est à la politique, est à la religieuse. Soti ezo mettre mutu na katite pour que nengo yo kaka bien wana, nengo linga ko sepela mutu musu sepela te eza normalité. Na simanango toke ko remettre à côté kuna to remettre nini? To remettre babeki, to remettre loso, te remettre soso, te remettre maputa, te remettre ba machine à coudre. Vous allez bien. Na bandi inaction, c'est tout pour la personne avec handicap. Tu organises? Ok, voilà et là vous avez les accords. Nous avons moi l'osso, ils en ont bandé qu'on va causer moi l'osso. C'est là un groupe n'engue pas benga kibino. Toko kabola moi soso. N'engue toko sala moi programme. Ils en ont battu oyo.
toprometaki bamashine à coudre bao tozalaki na nyongo ya kopesa quelques machines à coudre. Maman nakomona esita. Oui, maman Sita. Azal. Excusez. Ndomona ete. Maman Sita yo na sima. Handicapant ngo ya kitoko bo. Si on a un carton parce que ce soir les gens la carte à carton. Banyaka ye na lokolo wana bazalaki atanga na Don Bosco Square babongisa na nyenyata ye oyo batongo ye bakati me basauve à ce niveau protège. C'est la compliqué. Parce que ça a du colon. Bazwa mesure, bazwa mesure. Osala wana. Matsana nada. C'était en quel âge? Tu avais quel âge? J'avais 10 ans. 10 ans. Maintenant, tu as quel âge? 13 ans. 13 ans. Donc, il y a 3 ans que tu comptes quitter l'argent. Oui. Comment c'était arrivé? J'ai porté à l'école. On t'a tamponné? Oui. Par quoi? Par la moto? Non, par la voiture. La voiture. Et la voiture, et cet enfant ou bien on l'a maîtrisé? C'est la foi. Et tu as quelle année maintenant? Tu étudies? Oui. Oui, quelle classe? Quelle année? Première. Première série. Bon, il faut... Nana, papier Azad. Vous me prenez ce numéro. Autant l'année, il va vous saler le moindre protège. Hein? Je vais... On va t'appeler pour qu'on te prenne le téléphone. Oui, maman n'est pas venue avec toi? Oui, soit à vélo. Même cas aussi. Mama Bia Ambunga. Ndaka Kingifu Christine. Mama Mandaka. Est-ce que ça donc, je pense que on a fini avec les mamans avec handicap, n'est-ce pas? Oui.
Ce qui ont tali cette opération d'hier, nous avons fait des dépenses estimées à presque $6,000. Opération ya lobby. Et ça les mindenge wana. Mais nyonso tu wana toko sala na batu ya mitema malamu. Tozana financement mon côté. Na opération pesa moninga sourire. Ya ke non ezana structure moko ezawana ezali ko sunga biso ezana ezali te ba prêtre ba pesa kate ba prêtre ndeko moko ayoka kitango nazolo ba prêtre azoyoka lokola ba prêtre catholique te nazolo ba prêtre na langage chinois ba grand prêtre oyo oyoka ka bayembaka oyo yoki ba succès o mbongo soki anenge nini eloko moko te biso tozwa epa mutu oyo ayebani mutu ya succès tozana ngote. Hier un enfant m'appelle. Il me dit qu'il a 18 ans. Il est aux États-Unis. À lobby, Ndeko Eliezer, Nalingi, attends, Moukena Kozwa, n'a pas sa moninga sourire. Je n'ai que 18 ans. Maintenant, moi, on a Zoloba. D'abord, à l'âge de 18 ans, Ozogake, Ezabana, Oyoba, Kolakuna. Mais Babot, Sinaye, Bachaye, na sens ya kota la moka na ye. Opération Pesa Moninga sourire. Nous sommes obligés de faire ça, mais ce que je sais est que Togo Kende Tina Soukate, on ne va pas assister éternellement parce que Makoki Zate Togo Katana, mais Dieu verra notre cœur. Nakati wana paye la mission à lobby, yangwana lobaki na batu. Il y a les pasteurs qui m'ont appelé, Eliezer, ningo lobby ozotia batu nyonso na lobitin, ngana tia batu nyonso ten. Les vrais serviteurs de Dieu dans la Bible, à ce que je sache, ngana pasteur te. Bazalaka ebele te bazalaka muke. Les vrais bazalaka exception. Muke. Les temps ya Miché. Ba prophète de Baal. Ainsi de suite. Au comment on a que ba vrai bazalaka muke. Mais ngana lobby que même la Bible et lobby que bokoye ba bango na bizaleli na bango. C'est inconcevable ya que tote ya kabatu bolingo. Momoni ne vandele na biso. Un pasteur ozokuta est vraiment égoïste. Kende pa na ye. Ata ministre membre ya gouvernement wa kosa. Il a tout tala ba mituka donc charwa automobile tonda kuna lupangu tala mapango azana ngo soki combien ozo tala ainsi de suite. Toboite bon sali na nzambe fois à la malamu. Mais qui est quand même de l'équilibre. Même pendant le Covid oyo babola ya église na yo. Babola ya église na yo aux États-Unis. Moko l'état va ça la rétrocession pour na ba doit pesa ka 10 maintenant. Attends mon rétrocession wan. Babola ya église na yo, na lobi batu mususu te. Ne fiske ko vendre bango, moi loso, moi nini, même ba chaise roulante oyo. Oko sombele, ozana ba personne avec handicap, combien ba si babonga pour na vie na yo. Il faut ba papa nanga ba pasteur ba comprendre loko wan. Ce qui na lobi que ezana batu. Quelle que soit sa qualité de s'appeler serviteur de Dieu yake, batu ba moni penza ke lola so jangwe kozala. Akoti lola batu bako tomboka. Oya malonda yokosa. Batu bako tomboka c'est juste. Parce que tozotala o bazote ya biso. O botala o ngana boyoka o ngana zoloba. Bosala o ngana zo salate. C'est quoi cette prédication là? Et sa prédication ni. Bino ne bote ya kabiso bolingo. Tibo etoko kende. Un pasteur trop riche. Baya basale la bino awa documentaire par les Français. Batali sabino la vie. Ya pasteur na ya bandiminaye. C'était une leçon. Il ne fallait pas vous révolter. Na sens négatif. Il fallait vous révolter na sens positif. Bozwango lokola conseil. Total andenge nini parce que lola autant ozana posa ko vivre. Bana na yo ba ko vivre malam ainsi de suite. Oko penser te ya ko sala quelque chose. Si toutes les églises, surtout les grandes églises, bah, bazana ba possibilité. Ne pensez qu'à ouvrir une école qui doit permettre à ceux qui bana ya bandiminaye o bazana possibilité te batang. Un hôpital qui doit permettre que batu bana ya bandimi, même bandiminaye ba cause moins soin ceux qui sont dominés. Christ
a prêché l'évangile. Christ a donné le pain. Il a nourri les gens, c'est l'évangile. Non, oh, ne jugez pas mes ouins. Oui, ne touchez pas mes ouins. J'accepte. Mais la même Bible dit quoi? Oh, tozomona, tozana makoti à juger. Tozana makoti à juger. Mais pourquoi la Bible dit bokoye babangona bizaleli boy boy boy? Masolo n'a de pitié. Bande konanga, la marche, la politique, les lois que nous votons. Si l'homme n'est pas au centre, ils ont le coup. Ce qui est au centre à Makambutoko Salate, c'est nul. N'a pas loi toko voter. N'a pas nini. N'a pas prédication. Quand on promet à quelqu'un le paradis, et que vous avez la possibilité à goûter à ta débit à paradis à travers eux. Pesa moninga sourire. Banimation tout autre sala kabango. Et ça capona. D'abord, il faut stabiliser moral et abattu. Les gens qui se sentent rejetés par la société. Moi oyo, ozomona mwana aza orphelin. Pendant que mwana mususu azobela, loboko maman na ye ezoleka na suki. Ezo simbaye, ça console. Mais cet enfant là est abandonné, il est mort sur le lit. Parce qu'il est orphelin, parce qu'à Salani. Beaucoup de il y a nani. Beaucoup ces traitements. Quand elle est dans la zut, principalement pour cela qui, on va sur la vacances, famille, et voilà une possibilité. Et puis sinon on va sur. On a aussi un bâtisse. Qui s'en va aussi un bâtisse presque tout en mesure. À la carte. Oui, là ça sert combien de temps? C'est ça après, non? Encore une fois ça. Ah, on a frais naïe, beaucoup plus après, beaucoup cinq après. Les frais déjà ils sont fixés. C'est combien? Beaucoup de 54 000. Nani? Ata makilango ya PPRD. Mbongo batika kamuti. Mwana wa zamana na yo. Hein? Les apona au traité, je pense que vous payez quand même la moine. J'ai payé pour l'hôpital. J'ai payé, j'ai donné pour l'ensemble de médicaments. Je pense qu'il n'y a plus de problème. Ça va? Ok. Et on doit faire passer ça. Tolo baka makambubino bozo sepe la nango. Non. Na bimite mabatu ndenge ezalaka te. Ezana bana depuis avanda même oyo moni wana tata na ye wana kima makolo lokola abima makolo boy azana mutu akosimbe na matama te azana mutu akosimbe na nini te a se sentir mwana azala ya sala lisumu nini pour mériter ça mais yo zana possibilité à kopesa mutu wana sourire. Le nombre de politiciens que nous avons, le nombre de partis politiques que nous avons, le nombre des églises que nous avons. Si nous nous lançons à l'opération à Pesa Moninga Sourire, nous allons diminuer qui malfaiteurs ya batu misusu. Batu amabe, batu bakomona, un autre Congo, d'autres Congolais. Et biso toko matato kokita, mais en dehors ya owana, tokendaki kuna na dimez. Kokita, na ba mabulu kotala, la population est en train de vivre comment? Babenga Kibiso, nous sommes allés là-bas.
se fait et se refait. Ah, donc vous voyez, il y a 3 pas de bide. Ça veut dire que nous sommes en intersection. Nous sommes en intersection de 2 communes. Commune d'Engaliema, commune de Mongafula. Voilà. C'est ce qu'a été notre journée. Yamana lo bakana batu. Vous comprendre ngai. Même temps où benga moko vous vous plaignez, oui je sais. On n'a pas toujours le téléphone à côté. On est parti comme ça, on ne sait même pas contrôler batan abiso. Ezandengwa. Ceux qui t'osiote, ceux qui osubisote tika message to répondre kak. Mais mingi na WhatsApp c'est facile. Parce que message normal des fois ils des fois ils Et aussi j'insiste, ils ont un message ebele bozotindela kanga vous vous plaignez. Ils ont un numéro masqué. Ceux qui ont commis message, il y a normal. Au commis message, au commis numéro na yona combo, on peut encore vous rappeler. Mais ceux qui ont commis makambu ya malamu mais et bimi message masqué, donc numéro est masqué et bimate. Ça nous pose problème. Masolo n'a de pitié. Tozali ko procéder, tozali ko continuer na opération pesa moninga sourire. Pas obligatoirement ko leka na monsieur Tam. Oko leka ta na ndeko mususu. Je sais que tolingito kitana orphelinat mususu, kota la pe bandeko mususu, bazana orphelinat quelque part na Kinshasa. Bana oya, nous vous aimons. Bako sala effort na bango, je pense que c'est le dimanche ici, bako kende pe kota la baninga na bango na orphelinat. Ozana mwa muke, otindeli bango, bengi bango na numéro wana, parce que bazana mwa don wana. Cette fille que je vous montre, elle est en train de se battre. Tongo me dit pourquoi. Ako sala tout moi dessin, ako sala boye, atekata moi tableau naye, asala boye kende ko sungaba, bande ko naye. Quand même, nous devons inculquer ça. Nemitu ya banana biso. Nemitu ya banana biso. Et je vous ai dit que j'étais très content. Il y a comment na ba ma pasawana, baye anniversaire na bango, bango bakanisi kaka Giovanni. Azubwat naya milki, bakanisiye, c'est vraiment. Si nous avons ce qui banana biso nyonso, voilà ce que nous pouvons léguer à nos enfants. Voilà bolingo toko pesa banana biso. Banana bazo se constituer une famille sans se voir. Baza bango tuna Kinshasa. Na ba mona nate, ba mona nika na kacha masolona député opération pesa moninga sourire. Et les enfants, vos enfants regardent quoi? Kaba to bazo fingana, ba to bazo denda, ba ko koma ba chel moko akosakana te. Yo chela ka bana, tikela ka bango balanda ka n'importe quoi. Oui, ba théâtre wana eza bien pona yo. Bako koma bachel, bako koma bakuluna moko. Yo teli bana balanda ka bakuluna, balanda ka masolo ya bachel, balanda ka ainsi de suite. Qu'est-ce que vos enfants suivent? Abonnez-vous chez nous. C'est pas pour rien que to sali télévision ya tokomi wapi TV okokuta n'importe quoi te okuta bato bazolongo la bilamba te na télévision na biso. Yende tika mususu. So jango mte pesa ka bato wa odimate na ba sponsor parce que ba meli masanga bazaka ndengwana. Donc, ba sponsor oyo comment ba kena ko sponsoriser kabuso ba wan. J'ai toujours félicité moi na mobali oyo. Sai me dit que orana ye à cause de la publicité mais le ko la bana n'importe quelle publicité.
lokola bana nde balandaka ye mingi soki abandi kosalela bamasanga abanini aza lokola azotinda bana wana bakende kuna alors qu'il a besoin d'argent. Voilà les qualités. Donc mutu ayebi koboya mbongo yango bokomona. Même quand je parlais des hommes de Dieu, yoko leka jamais yo musali na nzambe olobi que oyo azalaki kopesa mobutu azalaki kopesa biso mbongo oyo azalaki kopesa biso mbongo jamais mutu moko alobi nanga Eliezer lapanda soki ozwa mbongo ya kimbuta te nako lapa nai kimbuta pesa mbongo ni. Quand j'allais en tant que journaliste na sali musala nanga, il me paye, c'est mon salaire monsieur. Ngana za corrompu te oyebinga muke. Mais tant que tolobi bango nde bakeko tanga bakimbuta na bakabila ndenge bazali kopesa. Denis Lesina pasteur Soni Kafuta. C'est ce qui nous a révolté. Biso tozo bumbisa batu bazala corrompu en politique. Mais toyeki que corruption est bimé pa basali na nzambe jamais. Il fallait que pasteur Soni Kafuta alobake non, compte tenu de ça, j'ai voté Malonga en âme et conscience compte tenu des valeurs. Il se limiterait là, on n'en parlerait pas. Mais quand les hommes de Dieu, biso tozo respecté, baleki wana bango makambambongo, o maboko makasi, ainsi de suite. Donc, bato modèle wana, vous allez hypothéquer, bokote kamboka, oh il kolo mbongo parce que vous avez besoin d'argent. Yango mutu moko ayekolo bake, la pandai, soki na ozwa mbongo akimuta te, ngai tambu oyebinga. Naza mutu ngayo ndengo zomona ngabwe, naza mutu akende kosala courbette pa bato. Tuna soki oyebi mutu te. Je viens d'une famille pauvre, je suis villageois, mais naza mutu moko ya poids makasi ya se respecter. Kimbuta, si j'ai touché 100 francs chez Kimbuta, c'est sur base d'un travail que j'ai fait en tant que journaliste. Na sali musala pesinga mbongo. Mutu moko alobaka wana ke, bon, général Kanyama, azaki koyako, oui, je faisais quelques éléments na général Kanyama, mais général Kanyama, il est en vie. Le kola azaki ko pesa mbongo te, apesi yo bon, ok na station batielo carburant na mutuka. C'est comme ça que ça a opéré. J'avais entendu mutu moko, alinga se pelisa batu, pona kokosa, il oublie que le général Kanyama est en vie, mutu tout. Ngai nazana secrétaire, yango na lobaga na batu, même dans ma vie privée kota yango. Mais pourquoi nous prêchons les gens? Pourquoi nous parlons des gens? Pourquoi nous disons aux gens, il ne faut pas faire ça? C'est parce que nous savons mieux faire. Mais il y a les gens qui ont travaillé dans Bango, aujourd'hui qui se passent pour des donneurs de leçons. Qu'on travaille? Oui, nandenga. Oh là là. Nalinga qui va comprendre na remettre binondengwa. Qui se sent mauvais se mouche. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Mais bah oyo bas na lobi boy ezana ba serviteurs de Dieu les leçons qui a kotilo là. Toko sala marche wana donc ba ange ba kozala déborder, je le répète. Ba ange ba kozala déborder parce que na ba cocktail molotov e kokuta na lifelo. Na mususu na ba pneu. Kanenge tozolanda bokolanda ba marche bandi déjà na machipisha kuna na Lubumbashi ba kotumba ba pneu. Voilà bande konanga na lingaki ba comprendre le kwana opération pesa moninga sourire. Nous continuons ata soki oleki na nzela monsieur Tambwete okole kata na nzela ya mutu mususu okole kata na nzela ya mutu mususu ya famille ya église master na yo mutu ozana e confiance okole kana nzela na ye. L'essentiel est que tu changes. Au cause de la te, yon a ba million, ozola la nambongo. Donc, yo jour moko, ozoaka combien? Mais il y a quelqu'un, oh, y'a que, azulelo, $100. Et ça, provision mensuelle na yi. Et ça, na mutu moko, azaka kana problème à Kangami na hôpital. Nenge toko loba, je vous ai dit que nous avons 12 cas. Oh, tozo suivre na hôpital. Et ça, na ba Giovanni wana bozolanda. Et ça, na ba nini. Et ça, na ba na Mike. Et ça, na ba Miko. Et ça, na une maman qui était venue ici. Que moi don ya biloko elle est là opérée aujourd'hui elle est à l'hôpital bloquée il faut $500. Alors nyonso to wana zabaka okosala ndenge nini bango bazaba ndeko na yo le peu que nous pouvons avoir tokosala na lobité que oleka na nzela monsieur Tambo nous devons changer les choses. Nous avons vu la chinoiserie, oh, bah, politicien, moussoussou. Bah, finga, bah, toi, bah, mouela. Donc, bah, mouela, ce sont les personnes à rejeter.
Les orphelins wana, bana wana abandonnés. Oyo aza, okomona mususu avimbi awa, il faut intervenir. Ainsi de suite. La plus belle femme du monde ne s'est donné que ce qu'elle a. Tokende na makambo marche. Marche ba pestisaki yango. Comment? Situation ko sale mandenge ni na Goma. Nous allons vous balancer quelques images. Il y a la situation actuelle. Nous sommes là à Goma. Ici à Goma, la situation est sous contrôle de la police et dans tous les ronds-points. Et puis, il n'y a pas membre de marche, il n'y a pas de mouvement enregistré jusqu'à maintenant. Vous voyez que la police est sous contrôle. Et c'est là que nous sommes en train de voir si peut-être dans d'autres endroits, mais dans des ronds-points, le gel, Seigneur, c'est dans les endroits les plus fréquentés par les manifestants, la police est sous contrôle. Ici, nous sommes à la station Moutinga où beaucoup de gens se sont arrivés ici. Alors, la police les a dispersés. Alors, nous sommes en train de voir la situation d'ici. La situation d'ici est sous contrôle par la police nationale congolaise. Et à notre côté, nous voyons il y a la police là-bas. Et comment la situation est sous contrôle de notre police nationale congolaise. Nous avançons toujours. Il y a un groupe, comme je l'ai dit, qui a été encadré pour permettre à ce que le groupe puisse être déposé. Mais la grande partie a été réprimandée. Nous avons enregistré le mort, nous avons enregistré le casse, nous avons enregistré les gens qui sont arrêtés. Et donc ça, nous n'allons pas féliciter cela, nous n'allons pas faire de cela une coup de pierre. Non, pas du tout. Eh bien, voilà comment Goma et Lamukaki na Tongo. Wana ba image wana tokola ki Sabino eza ba image vers 10h, tozo kende vers 11h. C'est ça la situation à Goma aujourd'hui. Nyonso to wana toko salango, c'est pour vous faire voir qu'est-ce qui se passe. Lelo, nyonso wana uti wapi, ba marche oyo. Mobulu oyo e uti wapi. Parce que seulement ba papa na biso, ba pasteur, ba lobi ke bango balingi malonda parce que kota malonda mbongo ekobima. C'est ce que ça veut dire. Pona malonda, lokola ya solo la bien, ba afongwami na nute selon le terme ya pasteur Denis Lesi. Ba to Félix e balingi ko fongwama te. Bon, Kabila azaki ko fongwama. Donc, il faut battre mboka na moto parce que bazana posa ko tia carburant. Toutes les marches que vous voyez, oye bomisa ki bato, likolo malonda. Ba responsable banani, ba papa na biso bakendaki, ya molimo oyo bakendaki ko voter. Même kuna Balobaka, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Même dans l'église respective Nabino, pasteur Soni Kafuta Bimisi Bandimina et Nyonso, alobi qui sont pour Malonda, à cause de combien, et qui sont contre, s'il faut aller comme ça. Et pasteur Denis Lesi a sali la même chose, bande konangai. Ça nous fait quand même mal, tant que tozo mona makambo. Tozo ngana Kinshasa, pour que tope Sabino, makambo ya marche et bandi ndenge nini na Kinshasa la capitale.
va libérer, Tika. Mais c'est ce qui, hein? Oh. Chacha! Cha, papa. demander à ce que le bureau de l'Assemblée nationale puisse mettre à côté sa décision d'enterrement de Rosa Malonda. Là, c'est le 1. Deuxièmement, nous ne voulons pas avec le bureau électoral. Todafinga tamutu te tanga boeper.
Oui, bande konabiso awa tengi de clôturer sur la première partie pour deuxième partie zali. Ndeko na ngai. Na moi de momenter ka bo ba la solution. Solution vers tozana kanda. Peuple congolais azana kanda yango moni na mbula makasi boye to bimi na nzela parce que tozana souci ya mboka na biso Congo. Oui papa, quel genre de pays? Quel genre de pays une personne, un individu a reconnaissance biso nyonso. Dans la policier rôle nezanini ya robattre la population na biloko na e. Regardez notre police. Baso boma biso. Police simi ba manduki pa boma biso. Quel genre de pays? Oui, la marche d'aujourd'hui, c'est la marche contre la réforme des institutions. Et là, on doit s'engager à boyer. Et ça, pour nous, ressemble à l'onate. On doit s'engager à la réforme des institutions. Et ça, c'est la moko. Pour continuité, à Kabila, yango tozobona. Président, a senga qui réforme les institutions et la République. Azala qui n'a raison le pourquoi a senga qui réforme. Le lo oyo biso tozi awa pona kaka ronsa malondate. Un individu comme 80 millions et demi au peuple congolais bako sala awate. Biso toye awa pona kolongola même si loi oyo mina kuna sakata ba imposer la République. To telemi biso nyoso si 26 provinces de la République pour te telemi la nanga na système na yejo. Voilà. Ce n'est qu'un début, bah image ekoya et belé de partout. Mbote na bande ko tuba ko landa biso en direct ya radio Simba toza kuna na Riwara. Mbote na bino tuba ko landa biso na Sed Media toza na mwana ditu. Bande ko ba ko landa biso à travers le monde. Ezala na compte YouTube. Ndeko Eliezer Tokokoma. Ezala ba ko landa na Tokomi api télévision na Kinshasa. Mbote bisika bozwami. Naloba kanabino. Awa buzz ezala kate. Toko pesa information ndenge sengeli. Bande konanga, tango kota la image. Et lelo, population à cause de la contre la police parce que ba policier va commettre ba barbarie mususu excès de zèle ndenge zali ko sale. Ya ona loba ki fona na luka général Célestin Kanyama na koka koyeba formation ya ba policier ba pesa kanini parce que ba roulage pasi compliqué batona na ba carrefour wana bazakuna te o ba condamné te la 3 ans bazakuna te c'est le même comportement qui continue rien qui change eza la batindi bango ke ne ko sécuriser biloko bako boto la batu biloko donc na butu so moni policier banambangu au lieu za ke moni policier on se sentir en sécurité ba muso bazalea ba komi ko sala ba faux policier ba ko sala ka patrouille ba ko kanga ka batu mais ba wa ba bimisaka ba biceps ya ko beta ka batu ba masasi ko buka ka banda ko abatu ko kotaka na kati basa wapi. Quelle est la formation de nos policiers et qui doit être recruté au sein de la police? N'habitez ce qui va critère ezalaka ou bien zaka muto yé ami pesi petit moko wa quartier ezana de comment quoi baboma kuna na mbinzi pona nini parce que bazwa ka yanke moko boye mwana quartier pomba moko wa quartier bavandi sa yewana ba pese munduki pas la police. C'est compliqué. Et comme ça, la biso pas si bande konanga, nous devons comprendre parce que manifestation, oui, pendant l'état d'urgence, le gouvernement refusait. Mais ce qui bandeko, ba s'entêter, ba saliango, il fallait que la police puisse assurer l'encadrement, que de tomber dans le piège, il y a violation des droits de l'homme. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que mon toit fout ta responsabilité. Avant qu'il y ait ceux qui s'abandonnent à l'Union européenne, météo. Météo, kuna, vous voyez que déjà il y a météo, balongola qui est. Mon coin a zosa l'intérim. Météo, kuna mikolo nyonso kote kaka ba mapango, ba terrain à l'État. Tout a été spolié. Et on a ça l'intérim. Yewana abandi komi lancé ate kaba villa mukeo etikalaki. Papa, monsieur le DG intérimaire. Mukolo moko akolela. Tangu nazolo wa mukolo moko akolela. Monsieur le DG, bako kangayo. Bako kangayo? Vous continuez à spolier biloko à l'État? J'ai tenté d'appeler le ministre des Transports. Ce qui est pas accompli, toko sungabino.
Météo wana silindengo wana bozo spolier, bozo tekaka. Les quelques villages qui sont restés, allez, bozo zona mi bangé wana bobo akabango libanda, parce que yo batie yo DG. Et vous pensez qu'on va laisser? Ne vous en faites pas, toko sungabino. Toko sungabino, mukolo moko akolela. Omoni, bakomemela yo okolata tenu. Omoni tenu biso tolata. Okolata yango. Ce temps-là est révolu. Baobazotinda yo ne correspond. Combien de DG qui sont aujourd'hui en prison? Il y a Oveda Zakunate, il y a Fonera Zakunate, il y a Office de route Zakunate. Donc, yo no zo kansake, yo no mususu azo kende pe mikolo. Kalamingi te mususu azo lan. Donnez-vous le luxe, il y a que ça la bozo kansake, même ceux qui va suspendre yo bakotika yo fan. On va vous suivre. Ce qui m'a fait aussi mal, c'est quand le vice-ministre et la justice commencent à se justifier. Oh, je n'ai jamais instruit les parquets pour que ouvrir une enquête judiciaire sur le dossier Bukangalonzo na makambu ya nani. Il y a aéroport, il y a RVA. Papa, ozo se justifier pour nani. C'est ce que nous voulons. Tolingi c'est le chef de l'État qui a dit à Kofune dans le passé. Biso Tolingi ba fune. Si ozo se justifier pourquoi? Yo zobo sanake volonté ya ba congolais ya ke balandela batu Bukangalonzo. Biloko tu wana ba présenter biso. Tokoti nangwata na kanya makase sina soit esika musuba kende ukata bilan. Ezawat. Tout a été emporté. On doit faire passer comme ça parce que Zambo on a bango. RVA on ne va pas enquêter. Donc bago passe ya bambula na bambula wana vous pensez que les Congolais vandi abosani na ye alobino boza malamu totike libino. On a besoin de ça. Monsieur le vice-ministre, donc ozo bangani. Babangi siyo. C'est pas possible. Plus de 143 998 311 332. Masolona député tozo zongela bino kalamingite pour na kopé sabino. L'évaluation ya comment a été la journée d'aujourd'hui par rapport à la marche et à la situation mususu. Toko ya epana bino. Merci.